na kolobaka moke soko lati mayaka oyo obimi na balabala obimi soirée oke kotala papa soka pesaka yo $5 jour wana ozonga na $5000 okomona ndembi ezali so otali wana okomona à part ndembi eza lokola yo mo ozotala mais otlakisaka kuna bato batala so otali okomona ndembi ezali soko otali lisusu okomona fleur rose eza wana soko otali okomona clou de girofle soko otali wana okomona babiloko songolo pakala donc nyonso wana mwasi akotia yango juste na verre moko ya mai ya moto soko atia yango se dissoudre 5 à 6 minutes azwi ameli yango okomona ndenge oyanuka akoyanuka okoma shosho moto kwa Libido Plus ezali kombo oyo to adoptaki na produit na biso oyo ezali kombo to adoptaki na produit na biso oyo produit na biso ezali produit moko hyperactif masculin eza énergétique pour na impulsion donc c'est un produit hyperactif masculin énergétique relative à la pulsion sexuelle ezali ko combattre contre puissance sexuelle faiblesse sexuelle éjaculation précoce et puis les anti-poison moko makasi ezali solution oyo toyeli ba couple infidèle mwasi to mobali oyo aza na problème mobali na azobima mingi alingi kozonga te ou bien mwasi azobima mingi alingi kozonga te nde omoni bouteille wana ezali solution yango ekosukisa infidélité yango ekosukisa infidélité elisampu donc siko mwasi nde mudakochela mobali to mobali mudakochela mwasi vice versa toza na savoir bien pe ba mama bino bato bobimaka bozongaka basaki vide bozobima bozozonga maboko pamba na kitoko boza nango so natali mwasi lokola Jennifer abimi azongi maboko pamba baokamwa ye osukoli maboko na savon oyo ozonga maboko pamba te savon oyo kotambola na Kinshasa ozwango te so oluki biso te eza pasi très ya ko présenter bino émission na biso ya mokolo na lelo ngawa bino Moustapha Malembe nde na ebisaka bino ke bomesana na ngai bayanga bazala kona scotché cimenté pona kolanda maenioso oyo biso tomesana kopesa bango tosalaka mosala ezalaka mpona bainformation yango esalaka ke to diffuser baenioso oyo bapona info plus comme chaîne YouTube na bango. Merci na ba abonné fidèle na biso na ba EPO nanu ba s'abonner na info plus te nazo senga na bino ke bo s'abonner na info plus po ete makambo ya malamu pe ya kitoko ezokomela bino na 2022 o ndenge na ebisa kibino na ko banda bote sans que na remercier bayanga na sima caméra ndeko Eli Sampo à mon cordon à mon père à mon mentor Lukman Moudingumba, à mon vieux Babi Mboli agence Badem Oversi au ezalaka soto zibiloko na yo toko komisa na porte ndako ya kabo mwamba autorité morale bana chango Rachid Nyongwa Katia Mabeka la star Cayenne Diamant Vert de France Joli Mabeka Mokonzaren lelo tozobeta masolo to longwe mwa mukie na politique to longwe moi mukie mais toza na kati tolonga moi mukie na spiritualité mais toza na kati wana tozobeta masolo lelo ya matali traitement matali nzoto matali santé to monaka lelo yo y a plein de gens oyo se lancer na matali traitement praticien tout ça na ba ebele ba docteur ebele baza na mboka mais lelo toponi to solo lango na ndeko moko oyo pe azali docteur ye pe asalela ka tradi pratique to ye to betana masolo c'est pour une toute première fois excusez to ya to solo na ye ndeko Ibrahim Ba oyo bandeko ebele peut-être bayebi mais lelo bakomona ye na info plus to betana ye musala na ye asalaka ya kosala bakisi ya tradi pratique
il est tradi praticien. Tobetana ye masolo wana na koleka na kopesa ye mbote ndeko Ibrahim Ba. Mbote papa journaliste Moustapha Malembe. Boni santé. Kimia nangolo alhamdulillah. Kimia nangolo ya Nzambe toye lelo to solo na yo matali musala oyo zali ko sala. Na bayenyo so bakolanda wana première fois na chaîne YouTube na Biso Info Plus. Message ni noko pesa bango. Bon message na opesa bango. D'abord on a remercié Nzambe na ndenge toyambi Info Plus na kati ya cabinet na biso. Tosengi na bino nyonso oyo bolandaka Info Plus bo continuer kolanda yango bao ba s'abonner te bo s'abonner pe lisusu o nyonso ekoloba malelo message oyo bokoyoka en tout cas bo sala effort bo tingama biso bo tika biso te po biso nde toyeli bino solution batingama bino batika bino te po bino nde boyeli bango solution ndeko Ibrahim Ba na non ngai Olandi to lelo to solola na mosala na yo lelo do sala o tolobaka tradi aux tradi praticien ma bato basalela ka ni bokoko ou bien bakisha bokoko e bandaki nanu ndenge nini okoma lelo yo docteur Ibrahim Ba e botami ndenge wana eza na descendance na bino topé qui cherche trouve olukaki otangi yango komi lelo boy. OK musala nanga nazo sala lelo eloko nyonso basalaka yango par ambition nasali yango parce que ezali ambition na ngai et puis vision na ngai natangeli yango oui na yekoli yango koyekola pe na komi on a lelo nazo continuer pe toujours koyekola puisque koyekola esila kate otangeli yango komi lelo oyo zali ezate lokwa ba msuso ezaka héritage ya famille batikela ki ekoko na bango azaki tradi praticien alobi keno nazo kufa to peut-être nazo kola déjà natikela ngo koko bien mwana na ngai ya yo ezalaki bongo te bon koloba ya famille eza na ndambo auto hérité na famille donc mais toye kotanga donc koye kola to moderniser yango donc tozwi ndambo o tozwi ya bokoko na biso pe tosangisi yango na oyo toye koli na ba pareil to biloko ya mindele et permettre biso to filtrer yango to raffiner yango pour lelo et comment o ezali. Ça fait déjà combien d'années vous avez exercé musala oyo? Bon, musala oyo eza musala moko na ekoli yango lelo te. Na ekoli yango kala mais to mekaki un peu ko négliger yango mais tango bato baza na besoin na biso et sengeli na biso to za la présent pour na ko secourir bango. Donc nazwaki ka ya ba couple oyo bayaki ko se lamenter balelaki makasi na pesaki bango solution et puis ba insister ba bi mais papa yo yebi musala pourquoi ozali ko vanda nazo rendre grand hommage na couple wana na ko citer kombo te na ko citer ka kombo soki bo permettre bino apanzi ya sango bozalaka MP baza ba patient na yo soki yo nde muto kolingo citer bango biso zo na problème te. Qu'est-ce qui prouve que non sonaki batu moko boye donné et que témoignage na bango ezate eza mabete ko loba que non batu intel soki pe ba o bazali na besoin ya ibaye ba témoignage eza problème te po baye ba que non docteur Ibrahim Ba soigna couple moko boye lelo peut-être bazwa mabota bazwa peut-être makamususu na nzela na yo. OK, na remercier couple Diakité makasi na oyo basali que lelo nazonga na musala na ngai et puis na bima na miswa batu nyonso pe mokili mobimba lelo babanda ko sepela na
ba produit na biso ba banda ko sepela na musala na biso. Donc baza parmi batu oyo nga nazobwakela bango ba fololo chaque fois, puisque grâce na bango ni tete bango nalingaki natika musala o na continuer makamususu na zaki na shida mususu lobi ke non yango ekopesa te bango nde bayepa na yo par rapport ya oyo yebaki soigner bango ba pesi yo peut-être conseil yango lelo yo tozomona ba o eza na mesa wakala mingi te tokosololela. C'est un peu ça. Donc toko koloba bongo na sabota kité. Mais nazala kezai musala moko nga nazali ko négligent, nazali ko minimiser batu ba mona nga ke jeune boye salaka ayebi ko sala tangawisi ayebi kosala bakisa bokoko pour kinganga nazanganga obenga ngai nganga wakobenga ngai boye féticheur. Donc et puis na ekotala ba oyo balekaki liboso na biso façon basalaka na lobi non na koki kosala musalo te na yebi nanga bon c'était juste pour moi-même et ma famille. Puis quelques proches na ngai ceux qui ont un problème na aider mais pour lelo to modernizango to komisa yango ndenge komi lelo ezali grâce ya famille wana puisque ezali couple oyo bazalaki na difficulté makasi ezui bango au moins 5 ans batamboli solution ezate mais tango bakutani na ngai moi na tala tozana problème boye puisque je suis aussi religieux bayaki na cadre mwalime tala tozana problème boye papa na bino alingi kolala na ndako te azolaka na boutique ya solo. Pourquoi non azokuka lisusu te moteur ici ekufi papa ici alali. Alors j'étais censé ya conseiller maman et puis ya ko trouver solution. Nabi bon nazo ko aider yo mais au sale l'effort au kutana papa au pesaye molanga kisio na saela qui est 1,5 litre il y a produit na pesier ba verre na biso ya taille na ebisi amela verre moko na tongo moko na midi moko na poko alanda traitement pendant 12 jours. Mais papa premier jour ameli kisi, deuxième jour abengi madame na ya lobi na olala na boutique te na zo olala na ndako. Donc moteur est démarré et puis le troisième jour après 72 heures la maman vient me voir à Pessingaï $100. 12 jours et kokakité. 12 jours et kokité. À Pessingaï $100. Alors dit papa en tout cas aujourd'hui déjà premier candidat oyo azasimanayo maman ezanini ono $100 on a payé 8 pa papa na bino atindeli yo $100 yango yo alobi fobo monana nabi ok pas de souci papa na bino azongi ndako alobi okelala na boutique te asali 2 jours azozonga boutique te. Après 12 jours papa yoki bien azongi vraiment azongaki déjà mobile avant 12 jours, donc 3 jours après, papa zongaki mobile. Nde papa bengi ngai babandi ko conseiller nga atuni ngai nanu qu'est-ce que je suis en train de faire na moment wana nazalaki kosala makambo moko songolo pakala abi mais musala na oyo pourquoi ozo négliger na moni oyebi yango na tambolaki na zui solution te, pourquoi pas au commercialiser yango, pourquoi pas au sala yango ndenge sengeli. On a dit ok je vais voir. Réponse n'a pas ça à après 2 jours atindelinga lisusu 3 candidats. Baye na saeli bango na pesi bango après aiko tindelanga couple moko lisusu bazali na problème ya mabota. Tango na zui solution ya couple wana nde bayebisinga en tout cas au mata au kita faut au commercialiser ba produit na yo faut ça l'effort yango pe to bundaki ti lelo to komi o tozali.
Tilelo komi ozali na maye nyoso lobby na retenir 2 mots Tangawisi et puis maître spirituel to banana Tangawisi. Lelo yo o le baki oboyi que non ça la baki sa Tangawisi peut-être bat ba mona yo ozali nganga bani mais apparemment tanto komi awa na kati ya cabinet na yo to pe bureau na yo tozo mona maye matali Tangawisi te. Et ça autrement so ina zwinde ti nini oyo eza pembe nazomona musu eza ba jaune ya yo ezali Tangawisi to pe eza eloko mususu po na malobolobi Tangawisi mais awa o tozomona eza vraiment c'est pas du Tangawisi. OK. Tangawisi pe ezali tout ça la Tangawisi mais pour le moment beaucoup tiango esili je crois production dans la semaine prochaine. Tout ça est là ma plante naturelle oyo kuti ezali dongo na manioko ya ba pigme dongo na manioko ya ba pigme na quelques plantes africaines oyo tokoki kobimisa yango te yango nde sali oyo ki bayiba kombo nango baloba komi libido plus to bandaka mbala moko na toko sugisa na maître spirituel libido plus olobi ezali dongo manioko ba pigme na ba plante médicinale mususu africaine libido plus nde nini elisambo libido libido plus balakisi mwasi apesi mobali biz na mutolo ou bien na nini nazomona bien te libido plus na tolo bon libido plus coup direct 100% bio force wana yemoko docteur donc libido plus o expliquer biso nanu libido plus nde nini bon libido plus ezali kombo oyo to adoptaki na produit na biso oyo ezali kombo to adoptaki na produit na biso oyo produit na biso ezali produit moko hyperactif masculin eza énergétique pour na impulsion donc c'est un produit hyperactif masculin énergétique relative à la pulsion sexuelle ezali ko combattre contre puissance sexuelle faiblesse sexuelle éjaculation précoce et puis les anti-poison mon quoi makasi et ça sont anti-poison les anti-poison à makasi parmi ba plante to saleli yango nde et ko sala ezala anti-poison ezali anti-poison donc tous ans ba témoignage belé siko na traitement ya libido plus est-ce que mutako mela kaka flacon oyo nde to loba to mulangi oyo azupe guérison mbala moko to pe traitement na bino eleka ndenge nini mutu nanu akoya pa na yo o consulter ye to pe ayeka ka biso ke non aye ko somba produit et puis akena ye o lakisi peut-être ndenga komela bon tozali na deux procédures tozana procédure mususu client asepeli na kisi aye asombaka kisi akei tozape na ba patient oyo bayaka pour un traitement donc to bengi yango traitement avec prise en charge les un traitement mususu sans prise en charge donc asombaka produit akei à consommer mais ezana ba traitement oyo eza avec prise en charge sokaye to pesier ba condition na biso à remplir yango na service à comptabilité to bandi kolandela ye ba soin na ye donc wana mutu nyonso azana besoin ya pa na yo donc ozana deux méthodes oyo ya tokoloba ya consultation oyo ezali mutu aye asombi akene a consommer avec des explications nape mutu aza malade aye étant que patient ou bien patiente aye pa na yo abike non nga naza na maladie boye obandi kolandela ye de premier degré ti akende kozwa nini guérison na ye tolongo na libido plus nazomona biloko eza mo ebele awa miel fidèle yarada
Ok. Miel de fidélité, Yarada. Moi, si je bois, je ne sais pas. Bon, Oyo, ezali solution. Oyo toyeli ba couple infidèle. Moi si to mobali o azana problème mobali na yazo bima mingi alingi kozonga te ou bien moi si azo bima mingi alingi kozonga te nde omoni bouteille wana ezali solution yango eko suki c'est infidélité. Yango eko suki c'est infidélité eli sampu. Donc si moi si ndem darochela mobali to mobali mudarochela moi si. Vice versa. Si vous avez après, après, ezali normalement, ce qu'on permettre de faire une émission, puisque. Docteur Azaka Santabou, émission Nabiso, to signalé que ça pour na banate, émission vraiment, ce qui bana bazaba longwa pour tous obéta masolo etali Mikolo. Donc plus de 18 ans. Ndé bakota l'émission to signalé déjà. Ok. Merci pour la parole. Donc produit na biso wana okoki kozwa yango otie yango na maya komela otie yango na biloko ya kolia okoki pe kosukolela moteur na yo. Donc tant na lobby moteur on comprend. Ba mikolo ba comprendre déjà. Ok. Maman ko sukolela moteur. Papa peut avoir soukou et moteur mais à côté en open bilia balier au tiers même na plan na bino bozoli ensemble bolier yango bolier plan ensemble bolier yango mais oyo atiaki liboso ndaza na posa azwa résultat c'est-à-dire soki papa ndazo bima mingi maman nde muto ayepa na biso asombi yango ake kosalela yango papa obima lisute. Donc il suffit kaka balia il suffit kaka basala nini basangana esili. Donc fidélité yarada yango nini nango tango lobi likambo ya mutabimaka na zongi mbala moko pour tozo continuer maître spirituel. Donc Docteur Ibrahim Ba azapenganga po déjà tango solo babiloko yo ezolo moi déjà na bonzoto tozo kota nango na makamo mususu yo ezali spiritualité soki olobi bonganga ezali na ndenge misato toza na nganga ya nkisi tozali na nganga ya nzambe pe tozali na nganga ya maele oyo tobengaka na ngambu mususu ya Afrika ya Weste to na Afrika ya ngambu tobengaka karamoko. Donc tango na lobi karamoko ba comprendre soki tobengi terme mususu awa ezalaka marabout mais marabout esona na ndenge ya mabe. Marabout azali mutu ya maele. Docteur Ibrahim Ba c'est un marabout. Marabout azali mutu ya maele, azali mutu oyo na français toko benga e savant. Un marabout c'est un savant. Un marabout est différent de féticheur. Toko wana zo mema biso na bangle mususu na ngana ye baka soki ozali nganga. Nazali nganga te. Soki na nganga soki nalobi naza nganga mais ozande marabout donc soki nalobi potango bandi ba explication ya marabout tango bandi marabout olingi olandela ngoma mingi étant religieux naza nganga ya nzambe ozanga nganga nzambe tokolobela tokozwa yo tamo komsu na makamba spiritualité po to apena émission mo spiritualité lelo tokolobela nano maye matana ngana ye baka po déjà okoti biso de na angle mususu Ibrahim to yaki kosolo na docteur Ibrahim Ba o azali tradi moderne bango ba suka kaka na tangawizi te bozotala ba kishi oyo bango basalaka oyo eza vraiment biloko na yemoko na simbi awa eza na kata sachet nazomona lokola mungwa na banzete mais avant de continuer l'émission na biso botala ba élément ya ba produit na ye mususu
oyo asalaka vraiment peut-être awa na émission tokozwa temps ya kosolola ngo nyonso te mais botala baélément ya baproduit mosusu oyo asalaka après tozonga na émission. ndenge na banda oloba ke to naza na baproduit moko naza nango na maboko eza lokola mungu eza lokola banzete oyo tokosenga na docteur Ibrahim Ba ayebisa biso soki eza nini oyo bandeko baotala eza nini eza na sachet eza lokola banzete na mwa bamungwa bon oyo ndenge bomoni yango eza bepice oyo tolambelaka eza bepice tolambelaka ezali formule moko tosali yango mwasi nyonso akokosala ngo na cuisine na ye soki apusani pembeni na biso totangisi ezali shosho formule magique ezali shosho mpona basi oyo baza malili bakoma moto c'est formule oyo bosalia formule magique eza magique te oza mpe maître spirituel eza magique te eza toujours kaka banzete so otali wana omona ndembi ezali so otali wana okomona apart ndembi eza lokola yo moko ozotala me otolakisaka kuna bato batala so otali okomona ndembi ezali soki otali lisusu okomona fleur rose eza wana soki otali okomona clou de girofle soki otali wana okomona babiloko songolo pakala donc nyonso wana mwasi akotia yango juste na verre moko ya mai ya moto soki atia yango se dissoudre 5 à 6 minutes azwi ameli yango okomona ndenge akoyanuka akoyanuka okoma shosho moto kwa bamama soko omeli oyo shosho moto on aura le temps ya koexpliquer moko lelo tozozwa comme généraliste après peut-être na baémission mosusu tokobanda ozwa élément moko mpo todécortiquer docteur Ibrahim Ba aza spécialiste ya nini tout mpe aza généraliste akoexplike biso babiloko mosusu tolongwe na oyo eza na babiloko lobi eza na baépice babiloko wana nyonso mpo mwasi akoma moto toye na nini oyo na garlic hip nayebi te so eza nini mwasi asali ndenge moko nazomonela awa yango eza nini bon audio eza mpona massage na bandeko na biso basi oyo baza na posa ya forme lelo mobali nyonso mpo atia yoka esengeli na yo ozala na nsima malamu bongisa elili na yo so mwasi atelemi silhouette ko so mwasi atelemi ndenge cameraman atelemi lumière ezobeta boye soki batali na nsima bo bamoni silhouette omoni elili forme nde yango wana mibali lokola toza mpe na mwana bango sanza na bino soki olekisi 3 mois ozwi forme te nsima na opesi elili te seke olekaki na cabinet na biso te. Mais par rapport à moi de la femme, peut-être un moi bonus ou bien moi promotion, moi par rapport à ma produit à ma maman, docteur Ibrahim Ba raisonner en moitié. Oui, promotion Zali, tu as une réduction à 20% dans le traitement à ma maman nyonso. Même ba un problème à Moseka, donc tu as
na etando inene tozoboya kobimisa bakoma pe lelo bakopo donc bao bakoma ba boulevard tozozongisa bango tunnel puisque toza na moseka ezali ozozonga toujours jeune fille ozongi lokola jeune fille ya 13 ans ndeti oyo eza nini beaucoup plus toza na mois de la femme tozolobela beaucoup plus basi namoni eloko mo eza lokola chocolat ah oui women's café soki café soki coffee eza café eza ya basi café oyo eza ya basi mwasi oyo ndenge nalobaki basi oyo baza malili basi oyo bakokaka te mwasi alaleli oyo ebembe mwasi fo atournaka osoka ameli yango akomeli yo nguma akomeli yo nguma donc akomeli yo nguma donc tant nazoloba bamama bazocomprendre na bémission mosusu nde tokobimisa basekeli nyonso te tolobi ke no tokozala na temps ya koexplike produit par produit oyo ezali boyeba docteur Ibrahim Ba première fois et puis par après nde tokoya koexplike tokobanda kozwa produit moko mpo tosalela baémission boyeba docteur Ibrahim Ba biloko nini nazosala tolongwe na oyo eza café ya mwasi nazongisi nini nango awa toya namoni mayaka oyo eza tasbir to eza nini docteur bon oyo eza mayaka loketo ya basi omoni mwasi fo mayaka na biso eza lokola mayaka zando te mayaka na biso eza mayaka moko métaphysique donc yango wana mpe bato oloba mpe oza bakanga mayaka oyo basi oyo abimaka batalaka ye te abimaka azongaka maboko pamba toyeli bino solution boleka epai ya docteur Ibrahim Ba bokutana na mayaka ezali toza na mayaka oyo soki olati yango donc moyen naloba mingi eza te mais nakolobaka moke soki olati mayaka oyo obimi na balabala obimi soirée oke kotala papa soki apesaka yo $5 jour wana ozonga na $5,000 docteur Ibrahim Ba aza na ye mpe nganga azoconfirme ntango mayaka ezali mayaka eza ebele toza na mayaka docteur Ibrahim Ba azani mpe kaka nganga toza mpe na savon indien donc savon indien ezali namoni mpe so mayaka mo ya miki eza mpe lisusu wana nde mayaka moko eza mais mayaka yango eza un peu spécial mpo namoni na eloko mo sachet mo na kati oyo eza lokola oyo kaka balakisi te oyo balobeli yango mais eza na sachet te mais oyo eza na sachet na kati ok avant na répondre oyo nasilisa toza na savon indien mpe bamama bino bato bobimaka bozongaka basaki vide bozobima bozozonga maboko pamba na kitoko boza nango soki natali mwasi lokola Jennifer abimi azongi maboko pamba baokamwa ye osukoli maboko na savon oyo ozonga maboko pamba te savon oyo kotambola na Kinshasa ozwango te so oluki biso te eza pasi docteur Ibrahim Ba nganga azoconfirme yango magi azokima yango mais ezomonana na misala na ye toye na oyo oui tozwi bamayaka moko so eza donc oyo eza bamayaka moko eza un peu compliqué par rapport ya bon mayaka na biso oyo toza nango eza ya moke na ya monene ndenge moko toza na bamoke etonga ntango nalobi moke etonga mama mobutu amonani déjà donc toza na bamoke etonga bato oyo loketo na ye eza moke ye mpe azali moto ya moke nde akosalela mayaka oyo avant kosalela yango ndenge olobi eza na eloko moko na kati omoni poussière oyo eza poudre eza na makambo nango soki otia yango na kantine ya mai osukoli avant obima nazoloba bien avant obima biloko na yo ya kati wana kaka osukoli ozolinga kondima te koza nganga mais apparemment soki osukoli docteur Ibrahim Ba aza mpe nganga po soki osukoli olati mayaka oyo obimi résultat kaka na pokwa résultat tozongisaka tokozwa nyonso vraiment te po oyo mpe ezali donc omoni wana ezali eza na parfum nango
donc wana eza so na poussière te oyo eza na makambo oyo sikoyo eleki wana parceke eza likolo eza mpona bato balingi kovoyage kosala mambo ya minene eza kaka mpona basi basi kaka bamama ti lelo bafemme patronne la patrona ntango toloba la patrona ozokomprendre te ozosentir te oyo eza mpona miliki nyonso wana mpo baboma biso bapapa mpo bapapa bokipe bango malamu mpo bozala mpe loboko pete bango mpe baosalela docteur ibrahim ba apparemment azoya kobebisa bafoya ya bato donc bana basi banyokola biso bamibali toye kobongisa oyo eza ibobo donc eza ibobo eza mpe na tile na kati mama otiango na elongi na miso plutôt ntango aotiango na miso avant abima toujours donc nakopesa badetail nyonso te mais bamama solution na bino eza a opermettre biso ke tozwa baémission mosusu oyo tokozwaka ndeti mayaka wana todécortike yango na baye nyonso oyo bakoluka bayeba explication nango vraiment en détail vraiment okopesa biso tozokima na mbango na minute bazosala biso de yasine oyo eza lokola carte à jouer mais namoni mwasi alali oyo nde eza nini bon oyo ezali carte à jouer te soki ofungoli yango na kati okomona eza kaka bashosho donc lokola toza na mwa ya bamama mwa oyo eza ya bamama donc bamama basepelisa bapapa solution ezali bobanga te donc bapapa ezali mingi kaka docteur ibrahim baza kaka nakai kaka libido plus oyo etutekota ezali etutekota koko ezali basolution ezali vraiment oyo akotia yango na miliki akotia yango na verre ya miliki to akotia yango na verre ya ti ya moto ameli yango asepelisi papa puisque eza na basi mosusu bazokoma na orgasme te eza donc na bémission mosusu tokosala tokolobela makambo wana ya sexualité puisque tozali mpe moko ya basexologue bato balobaka mingi makambo etali kibomwasi to kimobali puisque toyekoli na basi na mibali kaka basi te toza plus na sexualité tokolobela yango na bémission mosusu tokoexplike po eza baka oyo tokokutama nango mwasi aversaka te mwasi akomaka na orgasme te mwasi azala toujours sec donc soki akomi mouye sek aza malade mais soki aza na bainfection te azokoma te na place na ye yango moni toye na basolution ebele ozoloba basi baza ebele donc biloko ya basi eye ebele par rapport na yango la femme patronne oyo namoni awa eza lokola nayebi te so eza nini na kati ezomona lokola charbon femme patronne omoni yango femme patronne donc eza deux huile na mai na poudre ah oui toza na oyo eza mpona maquillage oyo ezali mpona kosukola moteur donc mama soki asukoli moteur papa ye akoti parler à langue ebandi et puis babillet akopesa ye billet ya Dubai facile akopesa ye billet ya Turquie mikolo Turquie akopesa ye billet ya Ukraine facile docteur Ibrahim Baye donc ye azofavorize nekaka bana basi toye na oyo mosusu badesine mwasi eza lokola mafuta ya kopakola ya bana basi bon oyo eza vitamine ya mabele ya basi vitamine ya mabele ya basi donc nde nalobaki toye kopesa basi silhouette elilingi toye kopesa bango forme toza na ya basi oyo basi oyo baza plat tolo eza plat esengeli na mwasi tolo na ye vimba fo mwasi libele mwasi nde libele donc ata oyo abota déjà ezala oyo abota ezala oyo nano aboti te pomade oyo ekopesa yo mabele rondelle donc mabele na oyo ekozala rond ndenge omoni image awa et puis ekozala makasi donc ezwi forme nango tolo ya mwasi fo eningana tolo ya mwasi fo ezala te lokola tolo ya mobali quoi
Donc, toujours poussana déjà. Docteur Ibrahim Ba, namoni banzete, banzete mo eza na maïté. Namoni règle douloureuse. Yango eza ka pona basi. Bon, oyo ezali solution. Toza pena ya mibali. Ba minute au stock na biso wana esili. Je crois na émission tokolanda. Okomona yango. Oyo ezali kosunga ba mama contre ba maladie lokola ba fibrone, ba kyste, règles douloureuses, trompe couchée et puis perte blanche. Ils ont kosunga ba mama. Kisi na biso oyo en tout cas depuis tobandaki yango nan tozui témoignage ya mabete nanu pe tozui conquérante. Siko omela na bino ezaka kanzete kako bandi kotafuna to eza na ba procédure mosusu oyo kolanda bakotia na mai to na ndenge. Bon oyo mama okotia tonique soko melaka tonique soki po melaka na o masanga ozwi na o masanga oyo melaka otie soki omelaka masanga te ozwi tonique otie tonique na kati omela verre moko na pokwa verre moko na tongo verre ya thé ntango nalobi verre ya thé omoni ba verre ya baisagenique wana verre moko na tongo moko na pokwa nde ekosunga yo na baproblème oza nango tozosukisa mpo bazosala biso déjà sini kuna toshite savon de flamme tosukisi na produit oyo soki mpe yo moko oza na produit mosusu biso tosimbi awa tolingi tosilisa na yango okolakisa. Bon savon de flamme savon oyo eza savon flamme savon oyo omoni ndenge papa bamama na olobela nde bino oyo toza na sanza na bino na olobela mingi bino bomoni nde papa afukami puisque papa aza wana alukela yo mbongo aosalela yo mbongo me fo azwa mpe soin na yo eza te ke alukaka kaka mbongo afutelaka yo ndaku otambola na mituka chere me azwaka soin na yo te ntango osalela savon oyo ezopermettre papa abanda kozwa soin na yo ndenge esengeli nabi te ke bodomine bapapa et puis na lobi bacélibataire boya pembeni nanga te oyo eza uniquement mpona bamarie célibataire baza na mbongo na ye opekisi ye te na otekela bino te na otekela yango bamarie puisque couple na bango ezala malamu to eza uniquement kaka mpona bamarie mpona bamarie po omoni yango ndenge ezali na linuka nango na savon nango mpe na parfum nango puisque bamama baza ba vrai gestionnaire nalingi nde papa apesa yo gérance apesa yo clé ya coffre fort mpo abali yo me nalobi te ke mwasi ya libanda mpo ayiba. Docteur Ibrahim Ba tozoshite déjà bazosala biso aussi eza na eloko moko oyo totuni te po biloko eza ebele tokozwa yango même na insert et soki eza na biloko mosusu okokaki koprésente biso oprésente yango te tomonaki libido etute ko olakisi biso yango te eloko mosusu wana olobi wana tomoni yango te nayebi te soki okokaki mpe kolakisa biso soki possibilité ezali kata non etute ekota
Donc, tu as cité déjà, awa tozana etute kota ndenini. Donc, il va y avoir bon, etute kota, ils allaient produire na biso, ou aza koko ya libido plus. Koko ya libido plus. Libido plus aye simanaye. Etute kota yenda bandakala yende to bandina ye. Yende afungola masolo. Yende afungola masolo. Yende mutu azongisaki mabala. Liboso nde libido aye kobima sima. Soki omoni etute kota na nzela, moni libido baza bana ya papa moko mama moko. Mais etute kota nde yaya. Siko oyo toza oyo eza nini? Bon, oyo eza pomade, oyo ezo permettre soka ya mobali ekoma mulai ezwa allongement nango pe agrandissement. Voilà. Bato ebele basala lelo tozwa mwa moke, bato ebele toyebi mpe ndeko moko docteur kitingi toloba kombo alobaka ye soki combien de centimètres, toyoka mpe bato mosusu eza ya lokuta mpe bamosusu basala mpe bapublicité baloba mpe eza balokuta ya docteur Ibrahim Ba. Et ça vraiment approuvé. Biloko na biso eza ya lokuta te. Soko lobi ki tingi eza ya lokuta na okama puisque c'est un jeune que je félicite. Donc a gagné vie na soka. Donc soka na ye wana nde pesa e vie esika azali. Ayebi akopesa coup de chapeau. Ayebi donc soka na ye nde pesa e vie. Soka na biso soki to traité au soka okoyela biso bato okoya na réclamation te mokoyela biso ne ngulupa ya bato soko zui mobali vraiment azui produit mobali soka yepa na biso azui solution te asomba cercueil tozo chite oyo eza nini bon oyo eza mwamba oyo ezali mwamba ya bapapa ndo moni na te mwamba oyo 3 jours ozwi solution mwamba oyo eza suka donc ezali parmi bato oyo balingaka te komela baproduit na biso mutu azobanga komela etute kota azobanga komela libido plus alinga alingaka komela te eza ya kobaka na ya kopakola soko baki yango oferme fesse na yo solution na mbeto ezwami soki mpe olingi opakoli yango eza suka eza babiloko na bino wana te ya mabe wana ya balabala non biloko na biso eza vraiment bien traité biloko eza bien traité tozochite déjà est-ce que question na ngai ya suka ezali baoyo tozomona eza bajaune bapembe est-ce que eza vraiment naturel bamosusu balingaka na bango omela mundele te bamesana na bango na tangawisi bamosusu babike no biso tolingaka mundele te po peut-être bamosusu balobi bamosusu nayoka motu mosusu alobi nalingaka biloko wana te po ebomaka barin nalingaka nanga tangawisi est-ce que biloko na yo vraiment eza approuvé eza naturel biloko na biso eza naturel eza biloko baplante tosali yango na dongo tosali yango na litungulu esobe tosali yango na nini ya bapigme manioko bapigme tosali yango lisusu na quelques plantes africaines oyo na bombi na boyi koloba soki te badongolo miso bakoyiba biso mayele na biso puse awa toza na litando inene epuis tosali mosusu na carotte toyebi carotte biso nyonso toliaka carotte tosali mosusu na paipai donc eza basekret mosusu na kokobimisa te ezali baplante naturelle inconvénient eza te epuis prescription nango ezali bien dosé oyo eza teke no mela kaka doit faire te biso je crois tokomi yango na baproduit na biso nyonso c'est bien mentionné ici la bouteille okomela yango pendant 2 jours bouteille moko omela yango na 4 prises malgré kir nango eza ya 6 bouteilles omela yango na 4 prises okomela yango tongo pokwa
on diviser bouteille na yo en 4. Les sels qui si ya mundele côté awa ezali conservateur autotier pour ebebati. Conservateur autosaili conservateur oyo batiaka na bayau o batiaka pe na ba jus mususu. Eza conservateur oyo ebebisaka biloko te. Tosaili conservateur yango nde mutu ezali kisi ya mundele na kokoloba oyo ekoti awa. Mais à part yango ezali eloko ya mundele te oyo ekoti awa. Nyonso eza naturel. Soko meki kuna ngo yo moko zoka ezaka toujours. Déjà ndenge na balobi place papa ka nzoko nde mutu na mutu azoka ya ye naza déjà na bureau ya docteur Ibrahim Ba. Donc il sambo na sima caméra déjà bande olela mais na yebi ga ozwa moi mibale na ya okende nga utu moya olobeza te po nazo yeba te choix nini na kosala. Mais tozo arrivé déjà na fin émission na biso. Docteur Ibrahim Ba bayenyoso balandi yo toza na mois de la femme ndeko lobaki promotion ezali o expliquer bango lisusu bayenyoso balandi okoyebisa bango nini par rapport à Moussala Nayo et puis par rapport à l'émission de Biso Tosali mais Moussou Natuni na on a tunité ceux qui okoki ko bakisi la bango et puis numéro ya contact Nayo ceux qui peut ba remerciement et bozala au lobby. OK. Na remercier yo na mot de la fin. Merci. Donc mot de la fin na biso ezali ba maman o eza sans anabino to elibino solution. Biso toujours travailler na beauté na santé. Toujours travailler na beauté na santé. Côté à beauté na bino, bao bazana problème ya banduta. Bazana problème ya batampo. Bazana problème et ya ba tache noire. Bazana problème ya ba solo. Hein? Ozolumba solo amabe. Ba produit ezali ndenge na lobaki. Pour na sanza na bino topesi bino cadeau il y a 20%. Produit nyonso okosomba pa na biso okokata 20% automatique. Ezala ezali na 1000 francs okoyela biso 80 francs. Ba produit nyonso ya ba maman na lobi bien ezali. Ba maman bokoma boulevard boya moseke ezali. Ba obozana problème kengai nakoka kobaluka na mbetu te. Yaka docteur Ibrahim okomisa nguma nguma omela batu te mo bando tourner na mbetu okoma lokola machine ba solution ezali contact na biso ezali plus 243 81 49 00 470 to 470 plus 243 49 00 470. Wana kozwa biso na WhatsApp, kozwa biso pe na nzela ya singa. Numéro na biso pe ya fixe ezali ya bureau, okobenga biso na plus 243 89 57 970 89 57 970. Pozwa biso ezali facile, tozali na centre-ville na Matonge, soko komi na rond-point Victoire. Au bengi biso okomona agent livreur akoya kozwa yo yenda za agent spécial chargé des opérations akoya kozwa yo akokomisa yo esika na biso pe tokosunga yo na ba problème oyo oza nango osunga. Mais est-ce que otekaka kaka ya mulangi moko tope ezalaka ndenge ni po bamisusu pe batekaka en gros oyebisa pe bato nyonso bali contacte. Wana tokosanaki to lancer lisusu tozali pe na SOS na biso eza tosenga lisuni te mais toosunga SOS na biso tozosunga ba jeune entrepreneur oyo bazana ba entreprise na bango balingi babanda business sika baya tozosunga ba ope bazana misala te toza pe na posa ba agent marketeur ba grossiste nyonso totekela bango na paquet moko ekotaka 12 bouteilles. Bamona on a ba vidéo na biso to relaxa ndenge ba paquet moko eza na 12 bouteilles. Soko sombi 10 paquets to pesi yo
2 paquets. Donc 2 et bonus. Soko sombi 100 paquets, topesi yo 25 paquets et bonus. Soko sombi 1000 paquets, topesi yo 1000 paquets, topesi yo 300 paquets à bonus. Soko sombi 10 000 paquets, topesi yo 3500 paquets et bonus. Donc, remerciement à réalisateur. Remerciement à Ngai, na remercier l'équipe Nyonso ya Info Plus, na remercier Lisusu, entreprise Ngai Mangala Business, et puis équipe Nyonso, Tomoni, agent spécial Aboubakar, les grands Diogo, Tomoni Jennifer Lopez, Tomoni Judith Nkema, Tomoni Djibril Etoy, les grands managers, l'américain, et puis Tomoni Soussou, comptable Oscar, Tomoni Hakim, Tomoni Lisusu, les juristes et Atweka, Azawana na Selekona, na Aliyomba, équipe Nyonso Shaolin, Tomoni Peba na membre Nyonso Oyo, Basepelaka na Libido Plus. Merci. Wanezalaki, le docteur Ibrahim Ba Oazaki invité na biso lelo ya Info Plus. Na aussi saboté sans que na remercier Bao Yangai. Na si ma caméra ndeko Elisampu, à mon cordon, à mon papa, à mon deux Jeloukman Moudingumba, mon vieux Badim Boli agence Badem Oversi. Aux assos de Zubilo notre commissaire Yango, Rachid Nyongwa ya conseil Kibadi. Korega les grands couturiers na Katia Bangola wana. Ya Maïnga Emmanuel Moussa Fouma Saranga ya Bakati na kata ba États-Unis, Katia Mabeka la star Cayenne ya Maver de France, ya Jolie Mabeka Mokondarene, Dede Kabo Mwamba autorité morale ya Bana Django, Goshi Goster Masananga na ba France, Eric Ebiki Rouge na Saint-Étienne, Batu Boza Mo Ebele, bo s'abonner na Info Plus. Docteur Ibrahim Ba alobi tokutani na numéro mosusu oyo akoya susu na ba produit mosusu et puis ako expliquer yango lisusu koleka oyo tokutanaki na ye mokolo lelo tokutani na numéro mosusu bye.